Na ba couple makambo ezangaka te. Ba couple ezalaka na makambo moko pas possible. Ba couple ezalaka na makambo moko bandeko nanga yango ezalaka bien soki obala. Soki obali kolandaka bisalela ya baninga te. Kolandaka oyo couple mosusu esali te. Parce que chaque couple ezalaka na problème nango. C'est vrai. Mosusu na miso ya bato. Ebele ya bato basalaka semblant comme si tout va bien. Mais soki okoti na ndako ya libala, soki okoti na ndako na bango, ovandi kuna soki 2 jours apamba, ndeko ya ko découvrir que non. Ona monaka libanda ezalaka ya solo te. Salut, salut, cher Bouchou. Salut, cher abonné. Salut, cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment toye na mama Olive Lembe, ex-première dame, surtout de la République démocratique du Congo. Congo Nabiso, Congo Ilengi, Congo Mboka Moko bandeko nanga na lobaka chaque jour, botama congolais, oyo kanayo Elengi. Lelo toye na mama Olive, ebele abatu bakotuna, nini ezoleka, pourquoi cœur brisé, pourquoi maya miso ezotanga, bandeko nanga eza pasi pe mawa. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien nanu na ya sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne à Bana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo pena tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga comme d'habitude na conseillaka toujours ebele ya batu soki ozolandaka Étoile Inès TV. Ezelaka bien oza ya kovanda. Yango na okonseye na yo ndeko, zo penza kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kane tolobaka ezalaka bien ozolandaka biso ozoliaka toyebi te nini ozolandaka Étoile Inès TV. En tout cas na osenga na yo tia mwa biloko pe ya kolia. Nayebi te fufu, loso, madesu, kwanga, lipa, mikate, yo moko kaka, ozoliaka. Kote mosusu pe, matisa na yo volume na yo, kende pe sala partage na baninga mosusu to na bandeko mosusu. Sala partage ata na 5, 10, 15, 20 personnes na WhatsApp na yo. Kote mosusu tiaka pe balia na biso na bastatut na yo esungaka pe musala na biso ekendaka nango kaka liboso. Bandeko nanga lelo toye na makambo ya mama Olive. Avant tokota nanu na makambo ya mama Olive bandeko nanga tokota nanu na ba information na biso ya mfraka kaka ndenge topesaka. Chaîne na biso tolobaka chaque jour ezalaka toujours et encore chaîne à Bana Nzambe. Ezalaka chaîne moko toyaka kosalela bino ba analyse, toyaka ko pesa bino ba information oyo eza nango exact, toyaka ka ndenge ezalaka ko pesa pe ba toli na ndenge ya bien. Chaîne na biso tofingaka na biso batu te, toyaka awa pour que teke no toya ko minimiser batu. Soki oza na posa ya koya ko sambwisa mwasi na yo to mobali na yo na chaîne na biso eko simba nango te. To olingi osambwisa camarade na yo eko simba na yo te bandeko nanga parce que toza une chaîne chrétienne to bangaka Nzambe. Mais soki oza na mwa problème na yo, oza na besoin eleka na chaîne ya mama Étoile Inès TV kandenge ezalaka,
ozwa bango ba conseil, ozwa moi ba réconfort na ndenge moko ya bien. En tout cas, sois libre ya ko contacter biso. Soki pe oza na ba business na yo, oza na ba commerce na yo, ozalaka na posa et les kaka ka ndenge ezalaka pour que ozwa moi clientèle ebele. En tout cas, n'hésitez pas surtout ya ko contacter Mama Etoiline Ines TV na ndenge ya bien toko solola toko beta masolo makambo nyonso pe ekoleka nango na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga information na biso ka ndenge toyebi biso nyonso ba élection yango yo ba élection yango yo bandeko nanga ngape na kolemba nanga te koloba na olimba te parce que tant de personnes aujourd'hui bazo pona batu parce que ba yeli bango ba maputa ba yeli bango ba fufu ya farine ba yeli bango ba fufu ya loso omona batu mosusu ale parce que apesi biso to kende na biso to pona ka ye sikoyo ya mawa pe ya pasi ekomaka tango mutu akozwa abosani bino akomi na ye focaliser ka na famille na ye akomi na ye focaliser ka na makambo na ye bino sikoyo bokomi ko souffrir bokomi koloba soki na ye baki si je le savais c'est déjà trop tard. Bandeko nanga mutu o baponaka aza mutu o déjà banda ko aider bino depuis kala soki mutu wana bando aider bino depuis kala ta soki lelo aye ko pesa bino ba maputa te mais depuis kala déjà mutu abandaki ko se soucier na bino aza mutu oyo penza keno bokoki koya lelo boponi na ndenge moko ya bien. Wana ezaka conseil ka ndenge topesaka na biso avant émission na biso e banda bandeko nanga na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga maya miso cœur brisé. De l'autre côté nous voyons Mama Olive Lembe accompagnée de son excellence Papa Joseph Kabila Kabange, ex-président aussi de la République démocratique du Congo. Bandeko nanga nini ezoleka makambo nini esali keno Mama Etoiline Ines TV lelo aya kobeta masolo ya Mama Olive aya kobeta masolo kandenge ezalaka donc na système moko ya bien. Bandeko nanga eza ya pasi nga soki bomoni nga c'est que bambutu mbutu eza naza na mwa makambo moko naza nango deja yango esalaka keno na ye na beti nanga masolo na ndenge moko ya bien. Nini ezoleka tant de personnes bandeko nanga bayaki kobenganga oh Mama Etoiline pourquoi Mama Olive azomona na te azoyoka na te azomona na te penza azoyoka na pete silence komi ya makasi. Qu'est-ce qui se passe avec notre maman eza nini surtout bato ebele balingaki mingi komona Mama Olive na ba comédien na biso balingaki penza komona ye mingi kuna siko moi silence ekoti na kote kuna ebele ya batu etunaki deja bon kanenge ezalaka batu batuni nga pe nakie kosala ba recherche nanga nakie pe kokota bikota kotaka ndenge tokotaka mwa ba information bandeko nanga nde bayaki kopesa nga mwa ba information que non ndenge zaboye je suis sûr que ebele ya batu et se rappela na matanga ya Mama Chalamwana à qui nous disons que son âme repose en paix. Matanga na ye Mama Chalamwana azaki muto pe perdre alors esalaki que no tango akufaki en tout cas Mama Olive amipesaki corps et âme kokende penza pona okunda Chalamwana Mama Chalamwana donc ata mutu soki akufi ezalaka bien topesa ye ka respect oyo tobando pesa ye tango azalaki en vie. Alors Mama Olive Lembe amipesaki penza corps et âme azalaki kuna tiba kundaki tiba kende otia pierre tombale donc makambo nyonso tout Mama Olive était toujours présente. Alors baye ko bimiselanga ba mwa photo yango bapesaki nga basalaki ba photo wana na ba photo moko ya Barbara Kanam yango bapesaki nga balobi tala ba photo oyo déplace makambu nyonso tu ebandaki nalobi problème eza nini toye komona papa na biso Claude Machala azalaki mbino moko bomoni mwa bolingo na
ndeko na mama na biso ka ndenge ezalaka. Donc mutu soki akufi en tout cas na boyaka nanga kokota ba makambo na ye. Alors tango mama Olive Lembe akendaki kopesa ba condoléances na ye, Claude Kashala machala déjà azalaki bino moko boyebi déjà, donc yé déjà, donc façon mama Olive akendaki kopesa ye ba mbote azo solisaka ye déjà boyebi na communauté na biso tant de personnes bandeko nanga bazalaka tellement souple ya komona nini ezoleka. Et toye komona papa Claude wana lisusu na Barbara Kanam vidéo d'ailleurs batindela kinga ba photo na kenda peza koluka pe na ba vidéo ka ndenge ezalaka nde namona ki vidéo combien ye papa Claude wana alingaki penza akangamaka na Barbara Kanam. Barbara Kanam abando lingana ete bino moko boyebi, donc abando lingana ete abande na eko boya, mais papa Claude wana c'est comme si. Alors sur ce plutôt tant na eko tout na lobi siko makambo o nyonso elakisi nini eko yebisanga non paraît que mobali azalaki na jalousie ndenge papa Claude abando solana na mama Olive yango esalaki ke libala ekufi. Kongola lukaka place makambo ezate atie makambo. Bandeko nanga lelo penza na yeto sala mwa analyse ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien. Toyebi ke na communauté na biso eza communauté moko balingaka toujours et encore minimiser bato. Surtout batu oyo bazalaka public, batu oyo baza penza batu bayebani. Ata soki mutu asali bolamu ndenge nini, il y aura toujours et encore de ces personnes oyo bakoyaka kotelema baolinga kaka babebisa réputation ya mutu, basali réputation ya mutu. Si je ne me trompe pas, tango mama Olive ezaki na batamoko akondaki makasi, il y avait tant de personnes bayaki o eza nini eza poison bazo empoisonné ye mutozo pour empoisonner aza mosikate, donc babiloba loba izalaki ebele na suka nde toyaki ko comprendre après ba silence ebele, après ko briser ba silence ka ndenge ezalaka toyaki ko comprendre que non mama Olive akende ndeko sala ba régime. To mona yango ata na ba Nigérien batu na biso ba tournaka ba filme ba Nigérien ba tournaka mama moko azalaka mama Ezenu si je ne me trompe pas. Mama wana azalaki na santé ya makasi ayaki kokonda na mbala moko déjà tant de personnes quand ndenge toyebi congolais na biso ayaka na ba information moko pas possible. Il y avait de ces personnes qui disaient que non mama wana ezande maladie à sucre yango akondi boye yango akondi boye. Et après un jour tolandaki ba interview à mama wana, mama lobi non sala ba régime na koti na ba régime parce que munene elekaki na ningaki na zonga mwa taya bien sikoyo régime wana soki okoti yango kendaka neti shit moko boye batu ba okanisa ke non eza poison, non eza malade à sucre ebele batu ba kanisaka bongo, mais eza régime. Après quelque temps mona mutu santé o bando zonga moi bien jusqu'à ce que otikala na santé na yo oyo zolinga et salama kibongo. Et après un temps toyaki komona mama wana santé zonga ki moi bien atikala kika na santé na ye wana kimunene isilaki. C'était de la même façon avec mama Olive, mais tant de personnes déjà bayaki baloba ki biloba loba comme je vous dis ici bandeko nanga ba mosusu bazoloba ke non à partir ka ya papa Claude ndenge babando sulana mama Olive na matanga ya mama Chalamwana yango salaki ke libala ya mama Olive ekufaki. Et pourtant eza nango ba information moko eza nango fondé. Mutu alali ka bola muke ayena ba information ya bongo. Bango bazaka na libala na bango. Bandeko nanga eza pasi pe mawa. Yango ba Congolais bandeko nanga to changer bizaleli na biso to tika ba makambo wana ya kokotaka surtout na ba vie ya batu. Surtout ya kokotaka na ba vie ya batu bandeko nanga na lobaka chaque jour. Ndenge toza boy. Mutu na mutu azalaka na vie na ye. Mutu na mutu azalaka na ndenge ya komemaka vie na ye. Mutu na mutu aza na ndenge na ye. Ata soki lelo tolobi keno libala eza lisusu te. Etali bango moko. Place balingana ki biso tozalaki te.
soki lelo eindi bango moko nde bakoyeba. Et une chose aussi à savoir, ndenge ezalaka bongo. Na chaque libala, mbutu ezalaka. Na libala nyonso tu bandeko nanga mbutu ezalaka. Mbutu penza ya makasi ezangaka te bandeko nanga ezalaka nango omata okita. Na libala nyonso mbutu ezalaka. Yango ata na ebandeli nanga na pesaki mwa conseil nanga ka ndenge ezalaka mwa adage nanga ya muke kaka na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga eza pasi. Lelo to muna bantu mosusu omona kana ba stati bolingo ye na mobali na ye ba Facebook na bolingo. Me kota na ndako na bango. Donc komona ke matata ezalaka presque na balibala tout. Mais mingi biso ba oyo tozalaka toujours pressé à koya koloba pona mabala batu mosusu. Et ce qui n'est pas bien. Bandeko nanga. Soki totali bien. Na Congo na biso respect lisusu ezalaka lisusu te. Respect eza lisusu te. Na Congo na biso. Ezala ba pasteur oh lelo ba ote ya kabiso oh lelo bazo sala kaketo ozwaka ba délivrance pas possible. Mais ezalaka na bato soki aye penza fongoli caméra na ye omoni mutu mosusu akomi ko insulter ba pasteur akomi ko loba ko finga ba pasteur pas possible. Mais omi tuna nzambe pasteur ango asali ye nini. Donc respect na Congo na biso ezate. Ezate bandeko to respectaka batu mosusu. To respectaka. Eza bien te. Ngana lobaka chaque jour peut-être lelo nzambe asali yo grâce te ya kozala mutu moko oyebani ya kozala honorable ya kozala président peut-être ya kozala mutu moko oya koyebana peut-être nanu nzambe asali yo ngolu te. Mais yo ozo yaka kozo zwaka makasi wana koyaka kofinga batu. Soki lelo nzambe pe asali yo ngolu eke batu mosusu bakomi koya pe kofinga yo, batu mosusu bakomi pe koya ko minimizaka yo, batu mosusu bakomi pe koya kolobaka mabe pona yo okosepela to okosepela te. Point d'interrogation. Bandeko nanga biloko oyo olinga te batu basalela yo pe kosalela ngo moninga te. Tozonga makamwa Mama Olive oyo il y a tant de personnes ba finga yo monika moto akoti asali émission pona ofinga Mama Olive. E mosusu omi tuna ba ofinga ye pourquoi asali batu nini? Mama ya batu asali eloko te, mais parce que il y a de ces personnes bango soki bazo finga batu te mitema na bango yo kaka nango bien te. No mona ka mutu aye afingi na ye. Eza pasi yo na lobaka chaque jour. Eza pasi. Pona ba oyo bazana ba question ebele bazomi tuna Mama Olive azomona na te. Bandeko nanga azana ye. Mama Olive azana ye santé na ye eza bien makasi. Makambo nyonso pe ezokendaka bien. Azaka na mobali na ye kande bato baoloba libala ekufa ki wapi. Libala eza nango. Donc makambo nyonso to bandeko nanga eza nango bien na ndenge moko ya bien. Donc pona ba oyo penza balinga Mama Olive azana ye bien, c'est tout à fait normal aza mutu. Mosusu azala misala na ye oyo ifo akendaka, azana ba business na ye oyo ifo agiraka, azana ba makambo ebele, encore ebele oyo asalaka. Yango mosusu moyen bon mona ye bobo moyen boyoka ye ezate. Mais soki ezana mwa mouvement moko il faut asalake, mouvement wana egosalake batu ba sentir que Mama Olive azalaki en tout cas kosala na ye. Mais soki ba mouvement wana ezate en tout cas pour que boyoka ye to bomona ye ezalaka mwa pasi. Ebele ya batu babengaka ye ka Mama Waro. Oui, c'est vrai, azalaka Mama Waro makasi. C'est une femme oyo asungaka ebele et encore ebele ya batu. Toyebike na Congo na biso tondimilaka mutu te. Ezalaka parmi ba erreur na biso ya munene oyo biso ba Congolais tozalaka nango. Pona kondimela mutu ezalaka mwa pasi. Ata soki mutu ozo sala kitoko ya ndenge nini, ata soki mutu ozo sala ndenge nini, mais pona biso tondimilaka na biso mutu te. Tosalaka oyo tomoni ke non il faut to sala. Donc ezalaka mwa bongo na Congo na biso. Ou sinon Mama Olive azana ye makambo nyonso tu ok. Makambo nyonso tu eza nango bien. Donc mama moko ya
motema malamu pas possible, surtout na côté ya ba comédien na biso, surtout na côté ya ba veuve, surtout na côté ya ba orphelin. En tout cas, aza mama moko oyo azalaka toujours et encore présente na ba milieu wana, na ba situation wana to na ba circonstance wana, na ndenge moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso, mais avant to stilisa na pesa mwa toli ya muke, tala kaka tokomi na fin ya année. Fin ya année eyaka na ba problème ebele, eyaka na makambo ebele, yango na eko sensibiliser toujours batu pe ko motiver batu comme d'habitude, et surtout batan oyo eza batan ya ko bondelaka mingi makasi. Donc vie de prière surtout. Vie de prière bandeko nanga, tant tokota na 2024 tokota ka pepele, tokota ka pe na makambo na biso nyonso eza nango bien et ok na système moko ya kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka penza ya partage na biso ya lilo, suka na biso yango wana. Donc to sukisi na biso, avant to sukisa na pesa mwa quelques mbote na quelques personnes kandenge zalaka na pesi ba mbote na balandi nyonso ya Etoile Nines TV, ba o nyonso balela mama étoile d'état, ba o nyonso balela mama Etoile Nines TV. En tout cas na pesi bino ba mbote na lela bino pe mingi makasi. Tokomi na biso na suka la famille. En tout cas, permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.